liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela na kombo ya mvidele mukulu abankambwa pe na kombo ya bakota nyonso oyo bakoko na biso batiaki mbele elaka mpona kobikisa biso pe kolakisa biso lolenge ya solo ya bomoto na biso. Soki tolingani tokomona nkembo ya nzambe na nguya tolingana na kombo nzambe ya bakoko tolingana na kombo mvuluzi kimbangu. Soki tolingani tokomona nkembo ya nzambe na nguya tolingana na kombo nzambe ya bakoko tolingana na kombo makimpa vita. Soki tolingani tokomona nkembo ya nzambe na nguya tolingana na kombo ya chema unga tolingana na kombo ya mungwa mapendo. Soki tolingani na kombo ya kimpa vita tokomona nguya tolingana na kombo ya mama wanzile tolingana na kombo ya kimpa vita tolingana na kombo mama makeba tolingana na kombo mama agotima tolingana na kombo mama mafuta. Soki tolingani na kombo nzambe ya mpungu tokomona nzela tolingana na kombo ya bakoko baindo tolingana na kombo ya onya shongo. Ezali esengo mingi ndenge tokutani mwa lelo bobo mesano ndenge tolobaki ete mokolo na misatu ezali mokolo oyo nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela akelaki biso loposo moindo pe apesaki biso ndingisa ya kotondisa mokili oyo na baposo nyonso. Kasi sans plus tarder na lombangu soki bomoni peut-être tobandi losambo avant heure na biso ya détermination puisque tosaka losambo chaque 16 heures mais tolance yango tolobi ke tobandi losambo avant puisque toza na mwa certaine baprogramme oyo tozolandela ya kokutana mpe na bandeko mosusu baza na biso awa toza na mwa baprogramme yango tolingi tosali yango avant mpo etikala na video bandeko oyo baza na misala to mpe bazwi na temps ya kolanda biso te bakolanda programme sima. Yango tobi lelo bomo mesano ezali mokolo esengo ezali mokolo ya kozongisa matondo pa ya nzambe bakoko na biso pamba te soki tokumisi ete nzela na biso ekozala kokangama kasi soki tokumisi ye butu mpe moi elingi kobake misu na biso ekofongwama butu mpe moi na kati ya bolali mpe bolamuki tokokundola bamabombani ebele oyo kolakisa biso valeur ya bomoto oyo ngana oyo toza na yango pamba te bomoto wana nzambe nde moto akelaki yango atiaki mabombani na kati na nga na yo. Yango tobi sikoke tokangama na nzambe bakoko mpo apesa biso baouverture mpo alakisa biso lolenge etamboli ya solo mpo alakisa biso etamboli oyo ekopermettre ngana mpona to recevoir
bola mwa bomoto na biso to pe bénédiction o yacha à la portée de tout le monde butu pe moi puisque to ba nzambe acha bénédiction na kati ya mokili pona batu nyonso pe apesa biso yango chaque jour milimo na ye o esimbi administration spirituelle divine eza na répartition pe eza na attribution etambolaka na banda minuit jusqu'à 5h30 pona kopesa biso bolamu o nzambe acha na disposition ya batu nyonso lelo tozali na makambo kitoko o tokoloba pona toyeba puisque tozolela toujours na kombo mboka na biso Congo mais bato ebele bazoko définir Congo yango te bato ebele baza na baconfusion na biso tokoza na confusion te lokwa tokutana na mobiki Simvulus Kimbangu a remettre biso un cahier en charge elingo bage biso tokolandelaka procédure ya cahier en charge kino tokolongwa na mikakatano oyo nyonso ezali kozongisa ekolo Congo nsima bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo bana Kongo bokabola te bolingo nzambe bolingo ba message bokabola te bolingo nzambe bolingo kimpa vita etikala se bolingo nzambe bolingo Mvuluzi Kimbangu bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo loposo moindo bokabola te bolingo nzambe bolingo bana Kongo etikala se bolingo nzambe bolingo ba message bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo bakoko baindo bokabola te bolingo nzambe bolingo bana Kongo botikala se bolingo nzambe bolingo ba message bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo baindo nyonso bokabola te bolingo nzambe bolingo bakongo bokabola te bolingo nzambe oya koko katanga etikala se bolingo nzambe bolingo koko Manyema bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bayaki na tembe po bakabola libota Kongo Kimbanzi seleka sukisa makambo bayaki na tembe po bakabola mabela baindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba Kimbangu solo ekokisami maloba Kimbangu solo Mvuluzi loposo moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo maloba Kimbangu solo mobikisa poso moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Kimbanzi himana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba Kimbangu solo ekokisami Christianisme ya kipone bebisa bomo twa baindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Izilame ya kipone kabona loposo moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Kimbanzi himana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na momo ya petwa se na kombwa nzambe maloba Kimbangu solo ekokisami
protestant yaki pona bebisa loposo moindo kimbanziseleka sukisa makambo. Jovista yaki pona bebisa loposo moindo kimbanziseleka sukisa makambo. Enkankara yaki pona kabona libota Kongo kimbanziseleka sukisa makambo. Kimbanjo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awamboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwa na kombwa nzambe malomba kimangu solwe kokisami. Tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi. Toko yemela vuluzi kimbangu jantungunwa. Kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo. Toko yemela nzambe nzamba bakoko yoka biso. Nzambe ya ba message. Nzambe ya bakoko. Nzambe ya ba Congolais. Nzambe ya bakoko. Tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi. Toko yembela vuluzi kimbangu jantungunwa. Kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo. Toko yembela nzambe pungu tulendo yoka biso. Nzambe ya ba Congolais. Nzambe ya bakoko. Nzambe ya ba message. Nzambe ya bakoko. Banani wana bakoya na Kongo. Ba message bakoya na Kongo. Banango bauti mosika mangengenge. Bayaka nito yamba bango na esengo mingyo. Banani wana bakoya eloba kimbangu. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti mosika mangengenge. Bayaka nito yamba bango na esengo mingyo. Ba message bakoya eloba kimpavita. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti mosika mangengenge. Bayaka nito yamba bango na esengo mingi. Ba message toka tabilanga. Tolo na pondu tolo na masangu. Ba message to salabilanga. Tolo na madesu tolo na matembele. Ba message bakoya elo ba manzinga. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti mosika mangengenge. Bayaka nito yamba bango na esengo mingyo. Lilo ba nzambe bomo eseko. Abakoko na biso ekotikala seko. Ngonga ezali kokende pe ngonga na makambu na yango. Tolobaki ete kala mingi te bakoko balimba ningisa mokili oyo bazongisa biso bokasi ya mobimba ya manso otobungisaki. Eniko baka yo mwana Kongo zongisa espoir na yo. Longola elikia na okati na tatonima. Longola croyance na ona demagogie. Longola croyance na yo ezala esu ya ba européenne te mais ekoma croyance congolais to pe croyance congois. To pe croyance congoise. Puisque toloba déjà que ceux qui tozonyo kwama pamba te ba changer biso croyance, ba changer biso esprit, ba changer biso ba identité, ça veut dire toujours fonctionner selon biso te mais ba européen de tout bazo fonctionner esprit na biso, ba on va fonctionner mobimba bo moto na biso, ba on va fonctionner biso na makambu tout. Eza kolia, ba on va faire la biso ba programme potoliaka. Mais toza ba mbisi, toza na ba mai, toza na ba zamba. Hein to bige ba chrétien nyonso bazo tanga Bible, mituna bango eza malamu te po bazo comprendre mateya o ba komi kuna na kati te. Balobi kuna ke mutu akolia na motoki na ye. Siko yo chrétien bando vandela Bible, kuna balobi mutu il faut aller na motoki na ye. Yo lingo luka motoki na yo te congolais. Okoma ozelaka européen nde mutu azo biso ke zela bo kende lola. Okoma ozelaka ololuka motoki na yo obzwa mbisi na ona fleuve Congo ou bien na ba mai nyonso toza nango 26 grandes rivières o banda kotia yango pe na conservation pour no tindela pe ba européenne.
yo croiser maboko ozozela européen datiaka mbisi na carton atindelaka awa nzoka nde nzoka soki mutu mosusu azolambela biloko na musika sans présence na yo moko akotiela o biloko ya mabe anto bayeke biloko wana baeuropéenne bazotinda na afrique eza biloko ya mabe ezokodétruire nzoto na biso bato mwindu po eza biloko ekomela te bacubi basoso batonga basoso elembi soki tozolia biloko wana mikwa na biso ekozala faible balesi bangombe bacarton batindeli biso na afrique soki tozolia bomoni bamaladi ya banyom oyo tozobenga lelo banyokankao etondi ebele kasi bakoko balongaki maladi ya nyokankao paske basalaki babicarbonate na baposo ya bamakemba ezalaki basud oyo ezoko delibere nzoto ya mwasi ezala libre to mpe ezoko delibere banzoto na biso bato ezala libre moyen econcevoir bagrese ebele eza te tokolobela makambo ya moko tokolobela uniquement la pharmacopée mais lelo tozolobela makanisi mpe mayele ya baarabo musulmane na mabele ya bakoko na biso loposo moyindo donc lelo tokoyekola makanisi mpe mayele ya baarabe oyo tozobenga bamusulman awa na kati ya mabele ya bakoko na biso yambo tobanda bomomesana tokozongisa na matondo epai ya nzambe bakoko na biso pamba te tolobaki deja ke biso bapesi biso losambo ekobikisa biso na makambo ebele pratique mpe ya koexploite basecret intérieur caché na kati ya banature ekobikisa biso ça veut dire nzambe ya bakoko na biso azali koloba na biso ete lokola napesi bino bomoto esengeli bozala na makanisi ya kozongiselanga matondo mpo napesa bino baouverture ya kokutana na mobimba ya nyonso oyo natiaki na disposition na bino kasi bobosana te ke napesi bino mpe banature oyo eza pembeni na bino mpona bobanda kosala yango de façon boexploite mabombani oyo eza na kati ya banature wana bosala nango misala ndenge na ndenge nzoka nde nzoka misala oyo toyaki na mokili toyelaki koswana te toyelaki kowelana te me toyaki mpo to faire éclairer bonté ya nzambe na kati na biso mpona tosepelaka na ye butu mpe moi seke soki totamboli na nzambe solo bagere ekozala te soki totamboli na nzambe solo likuni ekozala te soki totamboli na nzambe solo kindoki ekozala te yango nzambe ana yesu ko kati na ngai na yo afongoli biso miso mpona toyeba nini tosengeli tosala mpona to éliminer basorcier nyonso na mokili to mettre fin na magie to mettre fin na sorcellerie to mettre fin na démagogie makambo tout ezokonuire mokili bamakambo ezonuire mokili kipede eza kindoki ya vis-à-vis ezoloka mokili po bato mwindu ebele balobaki o mundele kindoki na ye asalaka baavion mais kindoki ya mundele yango bomoi kipede eza kindoki eza makambo teke o avion basala yango eza technologie ezali kosangisa bamatière premier kocreye bapièce mpona kosala avion tolobaki déjà ke premier savant noir oyo asalaki avion aza mongala nkombo na ye koko libenge ntango asalaki avion kuna na équateur amataki nango na espace 14400 km avant bamindele bakanga ye bazwa technologie wana bapesa yango epai ya un américain babengi ye Monsieur Donatien oyo abimaki oyo bango baproclamaki comme premier aviateur mondial amataki na avion wana ya koko libenge me ye asalaki parcours ya 14000 km donc azangisaki 400 km ya veut dire na badomaine tout ya mokili mutu mwindo aza super mpe aza likolo me batiaki na kizunguzungu mwayeba valeur ya mayele to ya bomoto oyo nzambe atie kati na ye eza te mpo aza na kati kotelengana aozela na yezwa yaya ozwa kene lola aozela nanu bamindele basalela ye bastade basalela ye babilamba nzoka ye moko mutu mwindo aza na nyonso soki alobi ke abanda mpe kosala akosala me toyebi ke mayele wana mutu ndele nde mutu abloka yango mpona mutu mwindu abénéficie bolamu na ye te me toza siko kodebloke mayele wana mpona mutu mwindu mpe abanda kosalela sikoyo réalité ya bomoto na ye seke tozokabwana na baeuropéenne tolobai deja ke totikali na bitumba suka tokobunda mpo tokabwana na bango mundele akanga africain alingaka kotika africain te mpo so atiki africain ye akokoma nde mwana mosala ya africain yango tobai ke kongo asika eza kongo oyo mundele oyo osala mpa na yo okobatize ye mpe kombo opesi ye kombo ya ilunga George so atuni me mpo nini obatize nga olobi mokili eza tour na tour mpo bino mpe boyaki bobatizaki biso
Georges Kabongo, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Mbemba. Donc bozwi ba kombo na bino ya ba kombo na bino botie liboso. Po baza na succès ya biso bozipi. Yango tozonyo kwama. Donc siko mutu fa ça l'effort alongola kombo oyo ezokale lokumu ba koko na yo. Po so yo za Joseph Kabila, ça veut dire lokumu ezoke pa ba koko Joseph. Baza ba mindele. Mais koko Kabila bakundi. Est-ce que yo Kabila ko bimisa koko Kabila mkoni? Po mayelo ko Kabila zaki na mona mayela ko Joseph ekokani te. Est-ce que bazwi kombo na yo bazipi kombo ko Kabila batie kombo ya Joseph liboso c'est que ozo travailler sur espoir Joseph. Espoir Joseph ekozala nini biloko mboka otinda yango epa bana na ye kuna na Europe. Alors toyeko boma kombo ya Joseph, toyeko boma kombo ba Eli, toza suna posa na ngote bokumisi yango trop lokumu ekepa ba mindele ti lelo mutu mundu azaka na complexe infériorité ya kobanga mundele siko to yende poto longola complexe wana to lakisa mutu mundu que tout le peuple toza ndenge moko. Le contraire, mutu mwindu ndazo dépasser tout le peuple na force pe na makambu tupo toza na mélanine o eze levé koleka ba peuple nyonso ya mokili mobimba. Pe to yebisa ke mpolele ke bato ebele tozo benga ba race bazan ba race cité po ba métissage sala maki to yoka mabomba ni ya makambu o to koloba lelo. Kilumbu kwiza mpe va Kongo banani bamona yo bando ombe bamona yo. Kilumbu kwiza mpe va Kongo banani bamona yo bando ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo. Kilumbu kwiza bakimbangu banani bamona yo bando ambe bamona yo. Kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo bando ambe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ambe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bawanzile banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bakoko banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mabanga mame ye mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Bambuta bakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Bilenge bakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Bamama bakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Yange sukula mabanga mame ye mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mabanga mame ye mabanga mame ailwe ngisi wa
nao atoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga pumunzambi zeimu bakaka babanzi langa mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambunu fulusu solo se solo lelo tozo beta lo sambo ya le 3 octobre mukolo oyo nzambe abakoko alakisaki makamu isine kati na mvuluzi kimbangu pe alongolaki na minyololo ya badongola meso to na mikakatano ya boloko kuna na mbanza ngungu nzambe ya bakoko na biso nzambe ya mvuluzi kimbangu nzakumba tobeleli yo na bokasi ya likolo na nse pona kolongola biso kati na minyololo oyo eumeli ntango molai bondeko oyo nzambe mpungutulendo ya mbanza velelo tongaki na bakoko na biso ezalaki ya kozongisela biso elikia ya mobimba ya manso oyo tobungisaki tosengi nguya ya bizibeli nyonso ya mokili mobimba mpona tozala na makasi ya kolongola momekano manso oyo ezali koeya liboso na biso mvuluzi kimbangu ya ntungunwa ya solo onyokwamaki mingi mpona biso na ntina ya kolakisa biso nzela ya lobiko na biso ya solo zongisela biso mobimba ya bomoto mwa biso pona toyamba nguya oyo nzakomba pe bakoko na biso nyonso batondisaki kati na yo kimbangu ya ntunguna mvuluzi mapamboli nyonso olobelaki pona bolamu ya eleko na biso pe ya mokili mobimba elata biso banso na mabota na biso na misala na biso na nzoto mobimba pona tokangola na yango mokili mobimba pe tozongisa mokili na maboko ya nzakomba pe bino bakoko na biso mvuluzi kimbangu ya ntungunwa kia lwenga lakisa bokasi ya mupepe ya peve ya Kongo oyo ofungolaki bizibeli manso makangamaki mpona biso utamba nzangungu na ntina ya kotongela biso nzela ya bolamu ya kino suka te mpona mokili mobimba mvuluzi kimbangu ya ntungunwa olobaki okotondisa biso na nyonso mpona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu mpona mokili mobimba elata langi ya sika fongola misu na biso mpona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo pe na nse ya mabele pe bipai biso na kati na bamai na se na bangomba pe bipai na bipai mpona tokangola mokili etikala polele etambola na limemia solo oyo nzakomba ayingelaki kati ya bomoto apesinga nayo bolobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki pe ekotelengana te lokwa mayebo na kati ya zamba kasi ekokokisela biso mokano ya nzakomba tobeleli mupepe ya peve ya Kongo ezongisela biso boyebi oyo tobungisaki mpona tososola mokili malamu pe toyeba ntina nini nzakomba apesaki biso mokili oyo pasi na bino bakoko na biso ezali bisengo na biso bakitani na bino mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo nzakomba apesaki kati na bino topesi nzakomba matondo mingi lolenge akelaki bino bakoko na biso mpona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela tosengi bokasi na moi etumba biyema bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ya ebandeli ya mokili bokasi na minzoto efongola biso misu mpona tomona musika bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso mpona toyeba nini toyela kosala kati na mokili mpona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba eloba na bino ezali nguya
ya kozongisela biso manso oyo tobungisaki. Kombo na bino ekumisama ndenge bolobaki ete bokobundela biso butu mpe moi. Bolobaki yango polele ete eleko tozali kokende bokomilakisa na mpwasa na bomoto bwa bino kati na mokili oyo mpona kobebisa bibundeli nyonso oyo ezali kolengelama kuna na etando ya Amerika, kuna na etando ya Europa. Bolakaki bambumbulu to mpe bamindele ete bitumba ya suka bokozongisa bosolo mpona bana na bino basepela na bolamu bomengo nyonso oyo Nzambe apesaki. Atako bango bazali mitema mabe mpona biso na ntina ya koyiba nyonso oyo Nzambe apesaki, kasi bolobaki bokolongola biso na minyololo ya bowumbu. Lokwa bomikabaki mbeka mpe bondimaki pasi, bakataki bino maboko, batiaki bino fongolo monoko. Pinzoli na bino motangaki, kasi botiaki eliki kati na Nzakomba mpe apesaki bino biyano ya boyei na biso bilenge. Kombo na bino ekumisama na musala munene oyo bosalaki ya kobongisa ya biso nzela ya bisengo ya libela na libela na ntina ete biso tokoba yenda mpona tolengela mpe boyei ya oyo bakoya nsima. Liloba na bino ezali nguya ya kolamusa makanisi na biso mpona tokundola bolamu ya bomoto bwa biso. Etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba totondo. Totondi mpona bakoko na biso banyokwamaki ntango molai mpona kolukela biso lobiko ya solo oyo ekopesa biso nzela ya bisengo ya libela na libela mpona bolamu ya bileko ebele. Totondo. Kembo 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 Nzambe ya mpungu, kembo siwa solwa. Kembo 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 mvidi mukulu, kembo siwa solwa. Zaya yoso kembela babo bakwikila mu Nzambe ya mpungu tulendo Kongo. Kembo 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 ache maunga, kembo siwa solwa. Kembo 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 mungwa mapendo, kembo siwa solwa. Zaya yoso kembela babo bakwikila mu Nzambe ya mpungu tulendo Kongo. Kembo 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 onyashongo, kembo siwa solwa. Iloba Nzambe bomo aseko oba ko na biso ekotika seko totondo. Pona mokili mobimba ezali esengo mingi ndenge tokutani susu moi mwa lelo. Tolobaki yango utakala ke makambo obiso tozoloba tozaloka na double parcours. Parcours à liboso ezali parcours bako na biso batambolaki na yango depuis premier siècle, première année kuna na forêt équatoriale babengi forêt ngunda. Tango lokito eningisaki ya volcan eliko bake Nzambe avivraki bato bapanzanaki bake kosala ba occupation territoriale ya toute étendue de l'Afrique. Et wana bamindele bakima déjà bakenda désert bake kuna kovanda kotonga Israël pe kotonga Asie. Mais bakoko basaki ba parcours minene batongi Éthiopie bake tonga Égypte pona kovanda sa stabilité ya pouvoir sacré o babengi Kintinu na Kinganga. Kasi deuxième parcours tolobi eza ba parcours o bamindele ba yesu ko récupérer ba territoire na biso ndenge lelo bazwi biso prise en otage. Balingo tika biso sous liberté te faut totanga na minoko na bango nzoka eza boumbu. Na bazo forcer biso mamakam. Faut to lier alimentation bango bazo tindela biso po bayebi ke so biso to tcheba bateau de pêche na mayo beto bandi ko pêcher na ba mai na biso commerce mondial ekufi. Ça veut dire batial balua wana pona avantage na bango il faut bango nde bazwila ko biloko batindela kayo. Mais yo bongo oza en droite. Yango sko biso tusuko to yeko buka sko balua wana nyonso ko laksaka wana eza balua colonial mboka loko eza biso tokobunda pe tokolongola mibeko wana. Tozo kende totala liboso boye bango ke bitumbezo ya puisque mutu mundu tout akolinga swa lo mwana mibeko wana po as fonctionner librement. Tokoboya mundele te. Aza mobola to banande ko lesa e. Makamunde ko changer na forme wana yango to lobela Congo sika do Congo sika za fin du monde te. Mais alisko ke mutu na mutu ko travailler selon
réalité na ye onzamba tindele na mokili ese batinda ko zela mundela cha bambisi na kauta tindela ko bo ba mayo ba pesa ko musana ngoni ese batinda ko na mokili ozela basa lo ba comprimer ba kisi na poto po batindela ka na Afrique ba kisi nyonso basaka na poto basaka ngona climat tempéré so eke na Afrique moyi Afrique ebebisaka yango ezaka sous puissante yango moyi bato bazomela ba kisi kuna ba malade ezozonga ezosila te ezopesaka ba calmant peto lo ba ke so hotel ba pharmacie tout kuna na Afrique bon na pharmacie ba chango caché moko boye ba che nyoke lingi vert boaki minu na kata vert boye bi signification te yo zakaka na ke pharmacie mais yo lingo za pharmacie na yo te yango to bike to yesu ko sala ba pharmacie o ba koko ba bengi yango ba pharmacothérapie c'est que pharmacie ba koko ezaka déjà bon mona ka ba wenze place ba teka ba kisa boko ezaka ba pharmacie mais ça c'est quoi eloko otozo lo baké ba kondi faut ba tia ngo na logique po eza tout un département mais le quoi bon va bien bon valeur ancestrale te makambo wana tikala ka bato ba travailler kana ba propre effort ya ngana osko to bote mpo na ko réunir makambo wana nyonso to faire fonctionner ngo par rapport ya réalité il y a otozo ko benga lokola concept on voulu ce qui manga pesibiso alobi créer le bonheur to créer bonheur ndeni alobi bokosa la société de l'homme noir plus ou moins 16 000 bana bilaka mais ba travailleurs ko ba ozana kati ba kozala 165 millions de personnes dans biso to yé pour la fin du monde à to yé au sein des sociétés mutu mwindu to longola Congo na pas si to longola Afrique na pas si to bimisa ba salaire par rapport ya bomengo nzamba pesa biso to ko okele le côté dans soki to zo le la po biso monde to côté na buzoba ba pesa onions tout ole otala biloko ba pesa yozo zela yezo yo biksa akoya mukoni to ba ida yezu akoya te po azekeko abela malade ya nzoko wazo zela yezu fimbo akekele yo okuta yo pe ba otuna yo wapi yezu oyo balaki avait dit na ba jour à venir ban Afrique ban Congo ba kobwakisa yezu po kala mingi te le secret sera dévoilé toza éparpillé na monde po na to kundo la vérité et vérité tomba to ba kundo la yango bakotika makambo nyonso mindele bayaki nango ya lokuta mutu na mutu siko akoluka makambo na ye yango bomoni mokili oyo ezokopasuka me ekokufa nango te c'est makambo ekobima ebele na 2018 oyo 2019 azoya na makambo na ye tobaki 2019 azala kwa année ya espoir 2020 azali 2021 azali cela veut dire na kati ya makambo wana nyonso tu esengeli toyeba nini tokosala lelo na lobi pona tobimisa bomoto na biso na boumbu o dans souffrance na biso eza po toza en otage na maboko ya bamindele bakanga biso baclé balinga te biso tofonctionne bapekisa biso bamakambo tu ali basala siko forme moke bazwika bato mwindu batie bango wana bakomi siko kooriente bango na baprogramme me bainteret ezokende kaka kuna na poto yo moto mwindu oza na interet te ozonyokwama bakoya bazwi nzete no bake kuna basali kinini wana bazotekela yango cher yango tobike toye koboma ma système wana nyonso tu tokodévoile basekret moto mwindu to akoyeba sikoyo connaissance akobikisa nzoto na nzete ya bokoko bahôpital ekokufa nde toke bahôpital ekokufa mpo bahôpital wana bamindele bazosala bacommerce kuna na kati bazoyiba bana bazoyiba baorganisme ya banzoto na biso mpe bazokosela biso bamaladi ya lokuta mpe bazozwa lisu bambongo ebele omona hôpital baotraite moto mpo bapesa moto souffle de vie 2000 euros ok nzete ya nzambe bino bozwaki na zamba bofuta ye nzambe combien bino bofuta nzambe eloko te me bozozwa biloko ya nzambe to botransforme yango bozotia yango cher ezocrée baconfusion ezocrée bavol armé moto akomoboma moninga nde mpo na telefone me matière wana cobalt to ete ya nzambe bozwaki bofutaki combien nzambe na aloba te yana tovanda te toyoka nzambe alobi biloko nanga bozolia bofuta yanga 10%. obongo siko bino bakonzi oyo bozogere mokili bobi boza baleta bataxe oyo bozozwa nani akokontrole yango moto akokontrole bino aza te seke bino nde boexploite nzambe or nzambe atiaki biloko wana na disposition to à la portée ya peuple nyonso nous devons tous organiser nde na biloko wana mpona tobimisa oyo tobenga lokola vie sociale ya bomoto na biso nzambe atinda ye biso bato mwindu te mpo toyaka kowela bapouvoir a nde bato bazopota ya kuna idéologie wana mondele nitatie bino yango eza colonial biso siko toyei koboma idéologie wana mpo totuna bino bowela nini mpo bande bonde owelela o élection o ngai Jean Pierre o nga Félix mboka ezokoavance te bokanga mkana esika moko peuple nde moto azosouffrir
To yé si quand on fait fonctionner bino que un système wana tout colonial et je ko freiner peuple donc ba parti politique et ko kufa. To bote mpo na boma ba parti politique. Pour ils servir mboka te. Et ça ba tiraillement pour Félix Tshisekedi asolola kuna na ba mindele. Joseph Kabila asolola na ba mindele. Jean-Pierre Mbemba asolola na donc batu moko wana ba osangisa batu 10 15 al confusion na confusion. Tozo boma sko programme wana. Muta oke soleil susu na ba mindele po na boki bokonza Congo to Afrique akoza isu te so to monyo mokonzi ozoke coopérer na ba mindele na cadre ba tchao na pouvoir c'est que oza na fainéant oza teke oza incapable c'est que oza mona musala ya ba mindele asko to yeko longola bana misala nyonso ba mindele po to tcha sikoyo bana misala ya peuple so to tcha siko bana misala ya peuple ba mwana nde mto oza sko na souci que banzete avec de Belgique au foot abiso 80%. Pour ça yo ne me opese pourcentage, yo me opese un montant salaire au pesa. Vous êtes que yé ayaka zouaka yo a foot à rendre pourcentage té. Système wana to boya. Ilo ba nzambe bo mo seko oya bakoko na biso ekotika la seko sans plus tarder toza ngonga mingi te tozolobela makanisipe mayele ya ba arabo musulman na kati ya mabele bakoko na biso lo poso moindo. Pambate bakoko batongaki bamboka na bango me mindele baye ba bomi programme nyonso bakoko basalaki bango bazwi siko ba gérance bako mo diriger bamboka na biso. Andobi ke programme ko bakoko na biso batongelaki Égypte ezalaki ya barabi te mais barabi ton baye na sima ya falsification histoire babandi siko tonga Égypte na ndenge na bango metolo bayeke Égypte otoza lelo barabi wana bazakuna bazali colonisé par les Anglais. Cela veut dire Angleterre ne mutu azwa en responsabilité ya Égypte ya pyramide. Yé mutazo ko détruire pyramide pour azo chumona babilo musu eza kuna caché. Bilo musu na bazwa te eza kuna ti lelo. Mais bilo musu eza mo likolo bango bakoti bazwi babilo ko bakena ngo eza kuna na Angleterre. Na ba misé na bango. Donc barabe wana bazala ko ba étiquette pour barabe wana bazana tolobeli ke bazali ba métissage. Baza ba véritable arabe te le rôle ya Asie. Baza ba 50% arabe ya Asie, 50% ba noir africain o bazalaki awa bazalaki ba peau jaune comme on a ba ngwanansi. Ikambu ya ba arabe na kata mboka na biso epesi pasi mingi pamba te ti lelo ba africain musu ba komo lo ba ki arabe. Babosi ya minoko na bango e arabe asali ba école po Africain botanga kakuna mbongo ezoke na Arabie Saoudite. Mais yo africain on sali école te po o epsa pe monde entier ke fo botanga pe minoko na nga po mbongo pe revenu mo boye e aka na Congo. Donc transformation na mode tozo ya na ngo tozo transformer politique ya Congo e dans le système ezo tambola te po na système ezo tambola ba kondiana tout bazana mundela o sakana bango kanisa house même bon comme petit gamin. Po yem taocha bango na ba trouble yem taobi msa ba rébellion yem taosa ba trouble tout. Po ya zwaka bomengo ya Congo mais bango kuna lokwa baza enseigner pa ba maître na bango baza toujours sous ordre bazo banga ba CPI ba banga ba cour pénal international comme biso bike biso fait to na cour pénal international bantu pona osambisa Macron a violer loi na apesi autorisation à l'accès na sexualité na bas âge to na cour pénal international bantu pona osambisa Macron osambisa Donald Trump. Pour baza batu baye ko tchaba désordre baza bana bilaka ya négativité tozana bino bomona bitumbe ko bima tozo kende to mona vérité pour mukile kufa te mais avant mutu mwinda se libérer mundela olinga otika ote po évidemment ke akanga bilanga na ye ayaka zwa kandenga lingi mais kimanga loba yeke na ko sukisa bino na kotinda ba jeune moko boye bana oyo ngana yo ya bomoni génération na biso tozo kola na vitesse na kiteti tozo précipiter ba makambu par rapport à la génération kala. La génération kala bazaki na ba vitesse so biso toza na ngote. Et la génération ozomona ke biso ba jeune tozo ça n'importe quoi donc to quotidien na ba vie moko boye ya ba kwiti ya ba makambu ebele ezalaki bilaka. Bilaka ba loba ke génération ekotambo mobulu po ya mone mutu ko bunda. Ale po elongola somo, elongola bomo oyo batia déjà na kati Afrique batna ba konzi ba banga mindele biso sikoyo bakoko déjà bato travailler na kati na ngana yo toza isu na bon moté mais to ko frapper mundele pe to ko tia discipline et la makama minduki te ya bimisa minduki mais minduka ya bimisa bakoko na biso bakobima
babanda ko absorber ba puissance explosive babanda ko bloquer ba manduki wana pe mundele to tie discipline a bouger sustain on to lobi ake matin na biso lelo ezali makanisi pe mayele ya ba arabo musulman na mabele ya bakoko na biso bwanya pe mayele koye bapasi ya bakoko na biso loposo moindo pamba te so to yebi pasi wana te nzela na biso ekozala bloqué musala oyo totika to sala ya mwa ko reconnaître pourquoi bakoko na biso banyo kwa maki et souffrance wana senge to tia mo sikoyo na makanisi na biso po ezongisela biso bokasi ya makambo nyonso oyo toperdaki so totali makambo ya Egypte kuna na pyramide tomonaka bakoko batongaki me bamindele oyo tobenga lokola bamindele to mpe baarabi ntongo bayaki badétruire histoire na biso bakomi kowela bamabele na biso c'est que ntongo bango bazwi deuxième parcours na deuxième parcours na point 1 na biso tokoloba makambo ya kowela mabele bato mwindu mpo baétranger bando kosala baprogramme na bango na kati ya mabele na biso eyaki na bato ebele lokola baarabe ya Turquie to pe ya Turc bazalaki kobunda bango na baeuropéenne na kati ya bamabele na biso ça veut dire bitumbeleka baarabe na baeuropéenne babunda na kati ya mabele na biso bato mwindu bakufa makambo wana coupe na international to communauté internationale ayebi badossier oyo mena alobela yango te siko biso toyesi na badossier mpona kosambisa na communauté internationale na union européenne soki bino bozela bango nde babikisa bino biso babike bazali batraître bango nde babomayi bakoko na biso toyende siko mpo tosambisa bango mpo atolobi ke makambo ya bamboka na biso mpo ekoma na maboko ya baétranger ezalaki bato ebele lokola baarabe ya Turquie bazalaki kobunda na baeuropéenne tokoyoka pourkui bande kobunda na bamabele na biso bande kobunda mpona kowela bamatière premier kowela biloko na biso kokanga baesclave banoir baarabe bakangai baesclave na bango baeuropéenne mpe bakangai baesclave na bango ça veut dire mercredi ezoya tokolobela colonisation européenne tokoyoka makambo nini baeuropéenne basangi na mboka na biso wana titre topesi ya mercredi oyo ezoya me lelo tolobela baarabe oyo lelo tokomi ongala komi musulman biso obi te nzambe azalaka musulman te nzambe aza chrétien te aza bouddhiste te aza inkankar te poso balobi musulman tombola musapi musulman otombola musapi chrétien otombola te so balobi chrétien tombola musapi bachrétien kaka baotombola inkankar otombola te so balobi inkankar tombola musapi shekina otombola te so balobi bouddhiste tombola musapi oyo tozobenga judaïsme otombola te so balobi yoga tombola musapi ça veut dire religion na tout eye kokabola mais so balobi kaka bato ya nzambe botombola musapi na ndoki na chrétien na musulman na ekankar na yoga na oyo tobenga protestant ça veut dire religion ekozala te bato tout totombola musapi mpo toza bato ya nzambe mais so balobi religion tomoni ke bato bandi kokabwana asiko lokola bamindele baye bakaboli biso na libota moko papa aza musulman mama aza chrétien siko bokende lola nini mpo lola ya musulman na ya bachrétien eza ndenge moko te seke yo papa so okufi oke na lola ya musulman yo mama so okufi oke na lola bachrétien do bakaboli bino spirituellement nzoka nzambe na réalité ya divinité na ye asalaki ke après vie oyo tozosala physique ntango tokokufa tokufi te milimo na biso wana il faut ekende koserenifie mpo ebanda oya lisusu na continuité ya bato bakotikala na physique ça veut dire moto akufaka te soki bino bokosali na bible eke moto so akufi c'est fini akei tokotuna bino bo milimo bino bozobengana l'esprit des morts oyo ezobimela bato eza wapi mpo beyebisa esprit ezobimela bato na bandako moto akufaki akomobimela bino me bino koto bolobo moto so akufi akendeli moto wana akufaki akomobimela bino seke aza garde quelque part yango toye sikoyo na contrôle ya kodévoile nyonso mpona tolata bokasi ya solo tolongola bomo yango tobike makambo ya kozwa responsabilité bamboka na biso epai ya bapaya eyaki na bato ebele baarabe ya Turquie bazalaki kobunda na baeuropéenne na point mibale tokoloba baégyptien na bongo cordon ya sultan ya Darfour kombo na ye mokonzi ya baarabe azalaki kuna baégyptien na bongo cordon Kordofan na sultan ya Darfour kombo na ye monsieur Issa Benga baégyptien na bongo Kordofan na sultan ya Darfour kombo na ye monsieur Ismaël azalaki koko ya Mohamed Ali
akendaki koyekola kuna na France pe aeshuwaki na kelasi to pe akwesamaki na kelasi na 1864 nde ye akendaki koyekola na France. Na nsima ntango azwi l'échec to aeshuwe na kati ya classe na 1864 nde azongaki kozonga azongi na Egypte pe abandi kotonga Egypte na sidi nyonso wana abandi kotonga Egypte na 1870 selon bango baarabe bafoye programme bakoko na biso bango bazwi sikoyo ke babanda kotonga mpona koprepare bolamu na bango batripotage oyo nyonso lelo toza bomoni Egypte ekomi envahi na baarabe et peuple noir mokolo Egypte azalaka esu kuna te eza occupation nani sikoyo akotraite makambo wana mpo bato balobelaka occupation ya Congo mais babosani ke peuple oyo awutaki na Congo ye wana akenda kosala Egypte ye wana mpe asali Ethiopie ye wana mpe asali babunya babutembo ye mpe kaka moto asali bacameroun asali batogo donc tout wana eza badésordre mondela ye nango nde ekaboli bafamille na biso ango tobi ke Ismaël Kokoya Mohamed Ali akendaki koyekola na France pe akwesamaki kuna na kelasi na 1864 pe azongaki na Egypte na nsima abandi kotonga Egypte na sidi nyonso wana na 1870 bokonzi na ye yebanaki uta mer rouge pe canal de Suez kino cap ya Guadarfour pe vallée ya Nil kino lac équatoriaux. Ça veut dire atolobi koko ya Mohamed Ali baza arabe akendaki koyekola classe na France na 1864 aeshuwaki na classe pe azongaki kuna na Egypte aye kobanda kotonga Egypte na concept na bango baarabe pe koyiba biloko bakoko na biso mais atongi parti ya sud ya Egypte na 1870 mais bokonzi na ye eyebanaki uta mer rouge pe canal de Suez kino cap ya Guadarfour pe vallée ya Nil kino lac équatorial to pe équatoriaux makanisi ya monsieur oyo tozokobenga lokola Ismaël Kokoya Mohamed Ali ezalaki ya kosangisa fleuve Nil na océan Indien pe koyokana na ba anglais bakabola Équateur bato ebele kokanga trafic ya ba esclave Sir Samuel Baker. Ça veut dire makanisi ya arabe wana ayokanaki na ba anglais pona basangisa fleuve Nil na océan Indien pe bayokanaki susu na ba anglais pona kokabola Équateur na ndenge na bango lelo boyoki méridien de Greenwich ekoma na Angleterre kuna ye mutazo kabola ba air na monde division du temps. Or tobi tozoya ko boto responsabilité na eza bango te po Congo nde mutu azali na 17 méridien par rapport ya 33 méridien oyo eza kuna na likolo to ba méridien ezali ba ligne spatiale. Donc Congo azo dépasser déjà monde azali na 17 méridien c'est que monde entier bando vande air na Congo. Eza à Londres été. So le roi yé makantine ezalaki ya kosangisa fleuve Nil na océan Indien pe koyokana na ba anglais pona bakabola Équateur bazali kokanga bato ebele bango na ba anglais Angleterre akanga ba esclave so azokosa na dossier za ana cahier de décharge to kobimisa makambo nyonso eloko tobombe ate ti tozoke na procès jugement alors tobike bato ebele kokanga trafic ya ba esclave monsieur Sir Samuel Baker a repliaki na province région ya Akoli na mboka Uganda na mibeko oyo ke divers ya Egypte apesaki lokwa ya boyaki koyoka mibeko ya ke divers ya Egypte ça veut dire bitumbe bimaki entre bango na bango barabe kuna so ke divers wana ya Egypte azalaki albanaise mais azalaki na kibokondi kwa azoko travailler na ba sultan arabe o bande ko teka ba esclave na ba Zanzibar ti na ba Egypte kuna
yango tolobi ake trafic ya esclave mutu abandaki kogere makambo wana kombo na ye Monsieur Sir Samuel Baker aboye koyoka mibeko ya Quai d'Hiver ya oyo tozokobenga lokola ya Egypte nde bitumba ebimaki akokaki kosala oyo tozobenga résistance te arepliaki ti na kati ya province région ya Akoli na mboka kuna oyo babengi Uganda puisque aboye koyoka mibeko ya Quai d'Hiver ya Egypte bitumba ebimaki makasi. Sir Samuel azalaki na mission na ye na 1865 pe akutanaki na koko Gondokoro Hutu puisque tolobai déjà que batuti baza bavena na mabele wana ya Rwanda mundene muta tripota yo cha bangwana ko yala na faveur ko cha trouble kuna ba rébellion ayi ba matière première mais tolobi age monsieur Sir Samuel azalaki na mission na 1865 pe akutanaki na koko Gondokoro koko ba Rwandais Hutu o asali Rwanda wana o asali ba Hutu kombo ne Gondokoro. Colonel Charles Gordon alandaki Baker Samuel na bokomi mokonzi pe kokoma gouverneur ya province équatoriale azwaki na baposte na bamboka na biso mais lelo so totali na bamboka na bango kuna omonake mutu mwindu aza na ye na baposte te bango moka nde baza na baposte makambo nyonso mais bango bazwaki bokonzi makambo wana yango lelo oyo so tomona baguerre na mboka na biso tozomona kowelana tomona barébellion ezali bosoto ya colonisation oyo bateka ye bato na Libye ezali toujours fin to pe basuite ya bosoto nyonso oyo bango basala de na mboka na biso baarabe bateka biso bafrançais bateka biso baeuropéen tout baaméricain bateka biso bazosomba biso na Afrique $16 bakoketeka biso $360 na États-Unis antobi lokwa batekaki biso misala na bango nyonso esilaka te donc na génération oyo tozomona bateki banoir na Libye eza likambo okamwa te eza misala esuka mpo todécouvrir ke tolongola ignorance toyeba ke atala pasi yango elekaka boye mpo pasi ya bato ya kala na biso totiango na mitu na biso te na tokanisi yango te yango tokonyokwama ti tokokanisa yango yango tolobi ake colonel Charles Gordon alandaki Baker Samuel na bokomi mokonzi pe kokoma gouverneur ya province équatoriale pe colonel Charles Gordon loko asanganaki na monsieur Sir Samuel Baker aboyaki mibeko ya Quai d'Hiver ya Egypte pe na nyonso wana colonel Charles Gordon atiaki ndelo ya Lac Victoria pe kobotola Uganda kokoma kokoma na mibeko na bango ça veut dire tolobi ake tangu ye colonel Charles Gordon alandi Baker Samuel tanga koma ye mokonzi pe gouverneur ya province équatoriale ye pe ayaki ko appuyer otobenga Baker Samuel pe baboyaki mibeko ya Quai d'Hiver ya Egypte pe na nyonso wana colonel Charles Gordon tolobi atiaki ndelo ya Lac Victoria pe kobotola Uganda bakoma ko dépendre na bango ndenge biso lelo tozo dépendre na ba français na ba européen na ba américain eza makambo euti kala makambo yango de tozoloba tanga botoli Uganda ekomi na maboko na bango pe kobotola ngambo ya Mombasa kuna na Tanzanie kasi esalemaki te pe aye kondima kotinda ba commerçant ya Egypte na ngambo ya Lac Victoria ezalaki na 1876 kasi Kabaka aboyaki nyonso wana na mabele na biso bayindo ça veut dire biso pe tozali na bakoko batiaki mitu bandimaki liwa me baboyaki bamayele mabe oyo me babomaki bango milimo wana yango lelo nde kobundela biso milimo wana yango lelo nde ezolata biso mpo to revendiquer droit na biso mpo tolongwa sikoyo na minyololo mpo turo tokoya sikoyo bamillion tokoya mokili mobimba bokoluka sikoyo nani bokoboma bokoluka nani bokokanga yabe turo mundela azoyeba te aosala baplan po amoni biso deja yebi deja ke tozali nazoyeba te sikoyo moya ye eza te po atiaki deja badroit de l'homme
pour na se masquer à mi bomba na mabe moko asala quand même so ka dossier za continuer ezoya dossier ezoya ko sambisa droit de l'homme eza na Europe poto ça bango bobilo boza droit de l'homme ndeni botala passe ya mutu mwindu tile lo bolobela angote makamba traiter bongo te ke bo sauter betape bolingo ba no traiter si côté photo zonga na mabe osaka bokata batu maboko droit de l'homme lobine botekaki batu droit de l'homme oloba te pourquoi donc biso siko to ena droit de l'homme bantu pona ko sambisa bino olakisa bino ke mayele tout wana mabe bosalaki dossier et kosila te donc pona ko sukisa programme na biso tolobi ba continuaki abotolaki ngambu ya Mombasa kuna na Tanzanie pe esalamaki te pe aye kondima kotinda ba commerçant ya Egypte na ngambu ya Lac Victoria ezalaki na 1876 kasi koko Kabaka atelemelaki ba arabe atelemelaki ba mindele alobi bozobebisa mabele ya baindo soki botie tembe bakoko bakotinda bato baoyo sukisa mayele na bino kasi ba Egyptien bazwaka makanisi ya kokabola ngambu ya mer rouge pona ba arabe ya mindele pe ba métis kino occidentaux ya Darfour pe na nord ya Khartoum bazali mélanger mingi na ba Nibien bazali mélanger mingi na otozo benga lokola ba Nibien na ngambu 12e parallèle bazali ka ba arabe ça veut dire tolobi akasi ba égyptien bazwaka makanisi ya kokabola ngambo ya mer rouge po trouble kota ba peuple bayaki ko envahir bango kuna batali bamoni ke bato ba ko envahir biso foto kabola to tika bango ngambo na bango mais tolobi siko nini tolobi ke makanisi ya ba égyptien ezalaki ya kokabola ngambo ya mer rouge pona ba arabe ya ba mindele pe ba meti kino occidentaux ya Darfour pe na nord ya Khartoum bazali mélanger mingi na ba peuple nibien to pe bato nibi na ngambu 12e parallèle bazali ka ba arabe na ba arabe ba arabe babenganaki loposo moindo nyonso na kati Egypte pe bakangaki ba meti nyonso bakendeki kosangisa bango na ba mindele pona babota ba métissage bango lelo tokomona ba marocain tokomona ba algérien tolobaka de makambo wana ke baza ba peuple te eza ba peuple oyo ba mindende basala ba tripotage ba envahir ba territoire na biso pona ba zipa ba histoire mais le roi cahier de décharge eza ekolandela na bandelo ba mabele c'est que makambo to ko bimise ko ningisa mokili ko trembler na to bimisi ko telo moko te oto saka na be fort ya kozongisa logique historique ya mutu mwindo comprendre que histoire mondela betela kao eza lokuta so yo bandi olanda yango okobunga pe okozana ba confusion fo yo landa siko histoire na ya cahier de décharge pour o comprendre place ni ya kosaki yo ça veut dire ba benganaki loposo moindo nyonso pe bakangaki ba meti na biso ya batu mwindu bando benga bango bangwanas basangisaki bango na ba meti sa ba mindele to pe na ba mindele pona babota ba métissage libota ya ba nilotique to o lelo tozo benga ba indo nilotique bazali 4 groupes tozali na ba Chilour baza na ouest ya fleuve Nil na nord ya lac toza na ba Dinka bazali na province ya Bar El Gaza ba Nibo bazali bato ya Nibi ya sud ya Kordofan pe na ouest ya ngambu ya Silour et Chilour wana ezali première partie ya programme na biso na point dépôt na kosilisa tolobi na 1876 na village Nyangwe pe kokoma na le 17 8 mois 1874 mokolo ya Standard Rouge ya mboka Zanzibar bayambaki ye na 100 garde corps balataki molato na kombo ya Ngandura to pe Gandura pe bayambaki ye na basultan ebele ya barabe
kino na Nyangwe alataki robe ya nzela mokaba to pe ceinture ya munene pe ekoti ya turba ya soie. Ça veut dire na biloko bapoko na biso bango ba pressaki ba komi obotola e komi loko ya bango. Donc to bike mkolo standard rouge arabe akitaka kuna ba yambaka yedo baza ba sultan arabe. O bande ko teka ba to bazali na ba responsabilité o ke contrôler sika ba obomba ba esclave. Po bango ba zwaka bango ba tekaka. Donc baza ba konzi. To bike akitaki kuna na village Nyangwe to yoka makambu ndenge ezalaki. To bina 1876 na village Nyangwe pe kokoma na le 17 8 mois 1874 mokolo ya standard rouge ya mboka Zanzibar bayambaki ye na sans garde corps balataki mulato kombo Gandura pe bayambaki ye na basultan ebele ya barabe kino na Nyangwe kolata robe ya nzela na mokaba ya monene to pe ceinture pe ekoti ya turba ezalaki ekoti ya soie. Nyangwe bayambaki lisusu lieutenant Sedwa Grerip akomaki na Nyangwe le 25 janvier 1886 azalaki na 10 000 bato ya mboka Kasongo alongwaki Nyangwe pe akei na mboka Kasongo. Le 22 avril 1874 campagne arabe ezalaki pe ekokaki lisusu te ba arabe bakomaki kobunda na bato ya Europe pe ba soldat nègre bantu ya étant indépendant oyo bazalaki ko travailler pour na ba européen bango ntu balonga yitumba wana babenganaki ba arabe nde ba arabe bakimaki kasi bitumba esili nde ba esclave bazalaki évoluer to pe évaluer na 70 000 batu comme ba esclave. Ezaleli ya ba arabe musulman pe ndenge na bango bazali kokanga bato baindo na Manyema na motango ya 20 000 pe bande kozwa ivoire koteka yango pe kotinda yango na Chine ezalaki kouta na Zanzibar kuna na Tanzanie na Ujiji pa na biso pe na laki Tanganyika ezalaki koleka na Asie pe ba entrepôt ya transit kasi vallée ya Nil epesi nzela ya théâtre esclavagiste ya biso babantu. Ezala ngambu ya oriental ya Egypte pe este ngambu ya mer Rouge pe oueste ngambu ya Soudan central pe koleka na sud na frontière ya Uganda. Ça veut dire bapatrouiller mboka na biso ndenge balingaki. Elakisamaki na basultan nominal ya mboka Constantinople o lelo ekomi Istanbul Turquie ke divers ya Egypte azalaki arabe te kasi azalaki albanese azalaki komanda pembeni ya bato ya basultan arabe. Donc bande ko travailler misala ya gérer esclaves ko détruire bamboka na biso yango to bika to voter pour la juger so yo ba teya ko ke ne juger point mais bango ba juger ba okanga ba konza Afrique ba oketcha ba on a coupe pénal international mais la Bible ba komela on juger point yo komi ko banga on est juger point donc mutata ya yibi na ndako no so kutie limbisa e karate kimbanga lobi ba beto mbata na gauche yo pe faut zong ça rapidement po mutu ana to sawa. So yo landi Yesu principe wana eza ko komisa bato ba PD ba beto na gauche pesa na droite o mende to ko mba PD to ko mbanga ba mindele makamto e komi na maboko na bango yo mutu mwindo tikali sima po ani po olandi principe ya Yesu eza faux principe kimbanga bi principe ba beto mbata na gauche kotika te bato bololisi yo pe zongisa po olakisa mutu yake ngape na mobali eza ngo lisumu te po mutu muso akataka soki bato te bambate komi lisumu te. Nzambe asaki bomoto eza complet ebunda kesaka makambo tout même tanga bakoko na biso ba sport ezalaki libanda ezalaki ebotu ezalaki kuna pa bangala lelo bobenga box donc non mon le côté o mundela la kisi yo ndezwa ba discipline no makambo no tu chango en valeur o mona mo ezala parler na baninga siko yo tikala sima ba bloka yo sala le côté o mona tama na programme européen yo zo kanisa siko ke okubonga nde na sima programme okubonga soki yo mo pe o tracer programme na yo
Moi c'est dans bal babala naka bazwinda ba kevanda ba ozela teke ba boti na bango ba yebisa bango ke botambola boy malgré conseil kozala. Mais na ndaku wana bango ba otambola selon bango mibale. Bo baza susu baza ba dépendre susu pa ba boti te. En tant que l'on pas ba boti to komi na ba responsabilité banda ku na biso to koma biso mo ba responsable c'est que to établir un programme moko fonctionnel ko ekotambusa bo moto wana entre moi na mobile. Mais ba boti ba ozaka ko soutenir bino peut-être na ba conseil pona botambola malamu po boza ba nouveau marié bo bandi ba kamango sika mais ba baza plus d'expérience. Donc c'est comme ça loi de la nature les até yo vandi aux européens na ça la kao. Après yo zo lo bonga te o bonga te atobeli yesu 10 fois atobeli 100 000 fois o bonga te. Antolobi ake et la kisamaki na ba sultan nominal ya mboka Constantinople lelo oyo Istanbul Turquie que divers ya Égypte azalaki arabe te kasi azalaki albanaise azalaki komanda pembeni ya bato ya ba sultan arabe kasi ville ya Kiliwa eza toujours kuna Tanzanie nde eyebanaki na ba arabe pe ba esclave eyebanaki na oriental uta 1500 topé 15e siècle. Navigateur moko ya portugais topé ya Portugal na kombo ya Alvarez Cabral amemaki masuwa kino na Inde pe 200 mosquées etongamaki na Zanzibar kuna na Tanzanie batongaki 200 mosquées. Ibn Battuta akendaki na 1428 na batu ya mayele pe ba auteur arabe pona koyeba motango ya ba esclave. Ça veut dire Ibn Battuta azaki écrivain arabe akendaki kuna ko vérifier nombre ya ba esclave. Ba arabe bazalaki ko somba ba ivoire cuivre pe ba européenne ya ngambo este. Ngongolu tete azalaki mwana ya notable ya basonge na ngambo ya mobali ya mboka Lomami pe amipesaki makasi na musala ya vassal Sefu azalaki mwana ya Ahmed Ben Mohamed kombo na tipo donc tipo kombo na ye na baki arabe pe bande ko benge Ahmed Ben Mohamed ye wande tipo siko ngongolu te taza mutete la azali mwana ya notable ya mboka ya basonge papa na yazaki notable ya basonge oyo tozali tribu lelo toloba basonge na ngambo mobali ya mboka Lomami pe ye amipesaki mingi na musala ya vassal Sefu azalaki mwana ya Ahmed Ben Mohamed oyo babengi lokwa tipo pona osukisa programme na biso ya lelo tolobi tipo azalaki koluka ba ivoire pe ba esclave bazalaki kokanga pe koboma batu ndenge balingi eyebanaki na ngambo ya Lomami ete vassal Sefu elongona tipo elongona ngongolu tete mutu mwindu mutetela bazali koboma pe koteka batu ba indo ndenge balingi bazalaki batu ebele pe ba guerrier ba chasseur des esclaves pe ya kokundola mikuwa ya bakoko na biso babengi bango ba anthropophage. Ça veut dire misalo bango bandoko sa tipo te mais vassal Sefu mwana tipo na ngongolu tete ndeko na biso batu mwindu batambolaki na batu ebele pona okanga ba esclave pe koboma batu mais bakendaki ko déterrer mikuwa ya bakoko na biso moko ya antiquité babengi bango ba anthropophage. Toko expliquer makambo wana na mikolo o ezali koya donc wana tobeti ezali colonisation arabo-musulmane esilité eza toujours na ba continuité to continuer ba histoire ebele mais lelo to expliquer juste tozwa compréhension koye ba batu wana makamni o basaki na bamboka na biso ese ba elaki obonzambe po lelo yoko musulman ko mobeta mutu na mabele ala akbar mais obotali nzambi ya mpumu okobonga ndeni okomi okanga misu Seigneur yondo yebi bapasi na mona pona yo mona pasi pona nzambe so ya solo nzambe za Seigneur pourquoi ozo sala oto zo benga lokola blasphème ozo titoyer nzambe na yo ozo lobaki nzambe oyebi bapasi nga na mona pona yo pasi nyo mona pona nzambe ya veut dire mitu ya bato ezo sa isuma la muté il faut to
to purifier il faut to sokola il faut to fomenter nde to ba ke ordinateur ba fomenter c'est comme na ba surcharge au moins et télécharger sur makambu bien te zo sala sous-te ba fomenter donc mi tout pe ya bat mwindu il faut to fomenter pour ba comprendre que Nzambe comme le Seigneur te mutu moko pete akoyebisa Nzambe ke yo namona ba pasi po na yo wana eza banzembo ba mari miso mbayembe kuna Seigneur yo ndo yebi ba pasi namona po na yo. Si c'est vrai Seigneur azanzama ba chrétien ça veut dire ba commettre erreur po mutu azolobela Nzambe déjà ke oyebi ba pasi namona po na yo te yo mona pasi po na Nzambe yo kuti mokilo kuti nzete kuti nyonso basaeli ozoli yo felo feta Nzambe ni ofuta geni bokomi pambola Nzambe na yo ya Nzambe bapambolaka ete bozoko miloka ba pasteur to ka mala mbotika ko pambola Nzambe po so bo pambola Nzambe na bino ça veut dire bozelo moko te akosilika po bino nde po boluka mapamboli pa na ça veut dire lo sambo tu bo sambelo Seigneur nous te bénissons to bomi ma lo sambo aneza lo busoba Nzambe bapambolaka ete oloba Nzambe na bénir yo bénir Nzambe na yo na Nzambe na opesa muninga bénédiction biso atobi to pambola Nzambe akokola biso te to Nzambe bakokola biso pesa moko na moko na biso mapamboli na ye ya mukolo na mukolo nga zangu ya kupambola Nzambe te siko ba chrétien ba na losambo ya munyato ya kupambola Nzambe ya kukabela Nzambe banda bando kabela Nzambe sanya Nzambe mona na rate bosali onda kwa Nzambe boche ba mbeto Nzambe za sani na yena lutu ne za siko bambonga na ezokota ba posha batu même biso alobi ke Nzambe na biso o ba bengi Nzambe pour mutulen Nzambe nzavelela azaka mobola te aza riche des riches biso nde tolanda principe na caractère ya réalité etamboli oyo apesa yenga na tozala nango mpona tokangola malibela na libela etikala se bongo bongola meso mwene liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko donc mpona mokolo lelo tosuki wana Nzakomba aza na biso nyonso elongo tokoba ba programme na biso butu pe moi nde tobayeke ba programme ezebele 444 000 livres bakoko ekobimisa makambo ndenge na ndenge pe ekozongisa biso réalité ya mobimba ya manso oyo tobungisaki. Nzambe mpungu watuzola watufela kimbangu mvuluzi Nzambe mpungu watuzola watufela kimbangu mvuluzi bamama ludimbe ludimba kweno beno ba bansano lutomba zoza yavo kimbangu kaka mobikisi na biso bai bandeko boyoka nzembo bandeko toyoka biso bansolele toyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo yamde Nzambe otonda bolingo motinda mobikisi kimbangu yonde Nzambe bolingo motinda mobikisi kimbangu bandeko toyoka bandeko toyoka biso bansolele toyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo ndeko nanga zongela Nzambe bakoko na yo ndeko nanga zongela Nzambe bakoko obungi Nzambe bakoko landi Nzambe mikanda obebi ndeko obungi Nzambe bakoko landi Nzambe atora obebi bakoko na biso bayebaki Nzambe na koraniki te bakoko na biso bayebaki Nzambe na Biblia te bakoko na biso bayebaki Nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko na biso bayebaki Nzambe na minoko nyonso ya bakoko baluba babelelaki ye mvidi mukulu ndeko bakoko bangala babelelaki ye olenkumu Nzakomba bakoko bakongo babelelaki ye Nzambe mpungu tulendo bakoko Swahili babelelaki ye mungwa milele mapendo ndeko nanga zongela Nzambe bakoko na yo ndeko nanga zongela Nzambe bakoko na yo likambo ya kimbangu batika kokosa ye azali motindami ya Nzambe mpungu
likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami likambo ya bakoko botika kokosa bango bazali batindami ya olenkumu likambo ya mvuluzi botika kokosa bango bazali batindami kimbangu matindami ya nzambi ya mpungu kimbangu matindami ya Mungu Baba kimbangu matindami ya mvidi mukulu mvuluzi kimbangu yo ozamo tindami ozamo bikisi mvuluzi ya loposo moindo bilenge messager baza batindami ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moindo kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tunina kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tunina kimbangu wiza ngayeye mvuluzi wiza watu sadisa mumoloko tunina wiza kimbangu wiza ngayeye mvuluzi wiza watu sadisa mumoloko tunina kimbangu wiza ngayeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva kongo wiza kimbangu wiza ngayeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva kongo buzindo mbema ya mona nga luzeimo mukusasa lusasulia mbuluzi kimbangu ema ya longa nga lwasimbamo epa bandombela mfetu wilamo nga kimbangu oyo na mona bino boye byango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango epa baindo kaka boko yokango liloba nzambe bo mwaseko bakoko na etika la seko pona mkwalelo to suki bongo programme otozana ngo mikolo ezali koya tozolengela feti ya mbuluzi kimbangu le 12 septembre na le 13 septembre ça veut dire le 12 septembre na le 13 septembre tozali kwa na deux fêtes ça veut dire bandeko nyonso tosangana na bango bokolanda programme pas chargé de programme mama vita kuna na groupe ya Ilunga pe na groupe ya Ozila mais nga na lancer kaka pona mutu tout azala attentif ya koyeba ke tozana deux fêtes ezo de la biso le 12 septembre na le 13 septembre le 12 septembre tolobaki koya ya mvuluzi kimbangu pour la deuxième fois tant batumbaki na mama Kimpavita le 2 juillet 1706 après na 1887 le 12 septembre papa moko ya Muyombe komo na papa koyela nzazi na mama moko ya Munyanga komo na mama Louise Makese bato ba Kongo bakende ko lokota su mwana mobali na kati ya zamba ya Manyanga mwana ana nde komo na kimbangu bango bazoki mwana ana bakende ko tika na mission ba protestant ngombe lutete nde ba protestant bazoki mwana ba baptiser na kombo Simon kimbangu après bakomi ko former ba bimisa pasteur mais bakabwana ki na mwana wana tanga kolaki na 1914 a telemelaki bango albi makamna mino eza véridique te po na bible bakomi linga muninga no loko milinga ga mebino bozo teka mutu mwindu bolingi bolama mutu mwindu te nde ba mindele ba bengana ke donc suite wana to ko continuer nzambe mpungutu lenga mbanza belela atambola mabota nyonso na mupepe ya pepe ya Kongo pona ko kangola te ko longola mikakatano wezali ko tungisa bomo ina biso butu pe moyi apesa biso nyonso tozali na ngoposa pamba talo baki yango polele te soki to yeba koko na biso na kombo na enda même pour mutulenga mbanza velela pe na eliki ya solo na kondima ya bokoko na biso tokozwa nyonso tokozala na ngoposa ça veut dire mutu nyonso pokuta na bolamo bomoto na zongsa coince na ngambo batu mwini tika ocha coince na tâtonnement po coince africain zo vivre lelo eza coince européenne ke yezwa sekwaki mais surtout ne yezwa sekwaki na date nini réponse ezate oyezo multiplier ki mapa tuna mapa na basaki na boulangerie nini ezate yango to okanga yezu po to sambisa eke mapa na yo to yebi provenance na ote po véritablement pa ipo batumba na fo siko yo so sambeli mapa bimi faut to yeba mapa no jwa ngwapi yango to yesu ko sambisa yezu ke mapa na eza suspect po kombo na ngwe bante ba bekate po eza ba kovadize eza na Congo ba boulangerie ezebele partout dans le monde tu ko to luka to yeba boulangerie nini o esalaki mapa yezu abimisaki donc chrétien to pesi bino exercice soki bolingi to ndima makambo zolo babo pesa biso kombo ya mapa mais
lokwa boyebi te bondima ye masoyo na loyenge fimbwa kekele ezo kosandisa bino mapa wana po ndoki alesaka batu lipa na moi na bute ko musunya mutu ça veut dire mapa wana boliaka ya Yesu o multipliaki na masanga yango ezaki ndoki epesi bino kizunguzungu ozo ba soyelo ko sala te botikali kaka spiritus biblos donc ovande ofongoli bible olo lukaningo sa bilanga olongwanza na mboka yo ozotanga ka bible Matthieu lobi Jean lobi penser comment dévier et comment nango kokanisa OK Jérusalem donc bino batu tout obozi abo ke Jérusalem bo sangana bo kene bo tika biso Congo to transformer yango peut-être que toi ndotinde ya mino mwa madesu mwa loso po tebi ke Jérusalem azan le côté ezamboka babola donc pona mkwalelo tosuki wana mpepa peve ya Congo etambona mabota tout eleke sika mikakatano ezali sika bokono ezali ebongola nyonso pamate mvuluski mbanga lobeke soki tondimeli ye à travers liloba ya solo bako bapesaki ye nzela na biso kofunga pe nyonso oyo tokoloba maloba na biso ebando korate te ebando kokisama mbala o mbala butu pe mo etikala sebongo liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo pona mokili mobimba baba